Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose question, on répond doux sans insulte. On reste debout, kopesa na ba argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisous encore. BBC. Poi azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka on analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisous encore. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous avez bien bisopé par la grâce de Dieu. Ça va beaucoup dans le sous. La grande famille, beau aimer, beau partager. Shalom, Nabino, Bampoichou, na famille Libota. Voilà, on est ensemble, la grande famille. Partager massivement. Alors, Naminicho, on dirait terrain, ils ont vraiment mabé. Réseaux sociaux, ils ont qui n'a bon pas bouzo, matière écoute, il y a saleté, il y a propreté, il y a on dirait tinga mamutu moko. To côté biso nyo sur terrain. Voilà. Bandi ko nyo so bazo tindelanga émission audio, il y a soi-disant émission moko eleka ki soki lobi soki live na dono, soki ya ex attaché s'il vous plaît,
na bolingo nzambe beaucoup tsanga na lignée wana te parce que momoni mutu soki aza excité ou encore mutu aza animé na esprit moko boye ya kolinga kaka koya kosalir kobebisa image ya bato alors mutu abongo batalaka ye na miso et surtout soki ozwa badécision na yo ya peut-être de ne plus kozala lisusu na bato et tout ozwi chemin na yo mais kimi eza na yo te eza toujours ka baproblème mataki ta pardon alors bozape ngai parce que nakoya naloba mpe nini toki epai tozonga nga naloba toujours ke no na vie na nga naloba ke no mutu oyo nalia na ye na mela na ye atake no mabe ye esali pasi na motema nakolinga te napesa espace ya tosechange baparole bien tobimisa basecret ata yo na omona yo oza na eloko wana oza na ide wana oza na posa kosala eloko wana nakogere yo façon oyo nga nakokendele na yo soki obimi lobaka oza mutu moko boye oza insensé oza na mayela bomoto te. Parce que moi, je ne permets jamais mutu o na liena na melina et tout se changer ma parole. Je me retire carrément na koloba IOAT au mona kaka à lire nanga au mona kaka attitude nanga et komi mususu. Soki yo ko continue ko linga ko banda ko loba okoyoka nga pété na IOA na otalo kaka na misu. Et na préféraka jamais kutu que noto se changer ma parole. Et si longtemps que noto lia to mila. Peut-être peut-être régna. Peut-être que ça la course moko oui kota mutu ka to le katoliki. Non, moi je ne permets pas ça. Je ne permets pas. Alors so ozo mona bato bazangi ba conscience, bolia bo mela bo seka. Lelo bolo babo bimisa ba secret. Ya. Bon moi franchement. Alors, la grande famille na lobaki to na ozonga lisusu. Ba olinga siko kaka ke non. Ba na oyeba te bakwiti na moni kuna ba émission na bino kuna na moni bato na bino kuna ke non soit disant aussi bo se diviser et tout bobongisa na bino na bino na kuna ti po nini bolinga kaka kolata makambo moko boye boyebi ke non soni ese lati bino bolingi siko boya bobimisa su kombo ya Belleville liboso po bo fina matière na bino mais awa na ena na matière kaka ya télé c'est parce que na moni ezo continuer nango kaka na ba ke non na koya parce que naza na audio awa ba mama ba benginga babi mama bébé c'est pour na nini Belvia koki kokangisa moi mwasi wana te ya Belvia mona bango ba El Chanto mama bango kutuna ye moko abenga bango bato maboma siko Belvia oke kofuta mutu aliboma oke kofunda mutu aliboma ngana lobaki keno bango nde bazo aider siko peut-être soki ya no yango nde bango bazo benge soki ya no bango nde siko ba sunga ete parce que soki bakoya na kombo ya Belvia na étape oyo ce qui y a no soit disant azo traverser ngasiko na bando yaka na ba vérité na bandaka ko zongisa bango na nzela comme ça ya no soki akopekisa bango te bango ne ba opese ba tension ngana oyaka na elongi ya Suzy Bandu awa pe ya Sonam na ndenge ya mabete na ndenge ya mabete parce que bango ba ye soit disant que non belle vie to landa na la grande famille boyoka audio. Ton air a sonné, tu es tout ce que je voulais. Ton air a sonné, tu es tout ce que j'attendais. Bozila, la grande famille, Tolan. Boyoki ndenge ya lobi balobi ke non na matanga ya Caroline ya no azalaka te biso nyonso toyeba tomonaka to constataka ke non absence na ye to constataka absence na ye et voilà ya zoloba ke non bakendaka koluka ye toyebi te banani yango bakendaki koluka ye po basala na ye nini et na moment wana balobi ke non azaki ya azalaka toujours présente na ba matanga na ba place ba loyenge place ba to ebele azanga te. Déjà, elle était souffrante, elle était déjà en hôpital. Tu as la publicité à maladie à Moutouté, mais tu as linga siko de façon à nazo kende nango na sens que non, na interpellé bango ya koloba que non. Ya soit disant ya no wana, azana besoin ya kimia.
azana besoin ya kimia, azana besoin ya keno, azobela peut-être azasukir, azomela bakisi, bino koto bo salele ba analyse. Non. Ce que tant besoin ko sala ba analyse, boya ko sala ba analyse na kotanga kombo abatu soi-disant. Non. Ce que voilà ce que biso peto koya siko ko étaler bino ko bakeno, bino boya kotanga kuna, bota siko ya no soi-disant, muto akena pese na sa mabele na ba problème ya soi-disant keno ya no azaki a contribuer ki pe na pasi na maladie ndeko. Eza bongo te. Toke nango ka bongo. Ngala zo na ozela ya no abenga batu na ya yebisa bango keno bosala analyse na kombo na ngai te botika ngai nzambe na nga bikisa nga botika nga na za suki na bela bakisi na nga na tala kuna nzambe na nga zo memanga. Ba émission na nga na osala ngo pona ko push ye ya no bongo. Na ya ko ni ko se moquer ni ko nini parce que soki bango bakoya na kombo ya Bellevie soi-disant Bellevie muto aza promotrice ou encore Bellevie nda bwakela ki maladie ya wane ko lekate. Nga na koya ka na elongi ya Suzi Bandu na mami kika awa sur les réseaux sociaux na beleli famille ya Suzi Bandu bolimbisa nga eza na ndenge ya mabete. Parce que vous savez parfois dans la vie avant longola avant lo bababilo ko mususu zwa temps ya ko réfléchir. Donc, bon, lingola qui ça sur les réseaux sociaux que non, soi-disant il y a no ana azaki sainte nanani azaki sainte awa sur les réseaux sociaux. Tant que besoin ko tanga kombo ya Bellevie, ezaka ko zanga mayele ndezo sala bino. Nani akina ko lukwe na nani na matanga ya nani ya la pauvre nani Caroline pardon. Nani akina ko lukai. Po basa nini? Tokende la grande famille. Bandeko bo partager émission na nga bo partager. So ye ukomela ya non. Et ça bien parce que nga nazo lingande ko aider ya non. To pese tension te ya koloba keno baninga na ye bandeko na ye ba collègue na ye ba soi disant ba chronifoite ya sila. Façon bazoya na makambu. Ya za na moment ya pasi bango bazoya na ko mentionner ko ya ko accuser batu. Et si mbate e ko lekate. Et si mbate ekolekate tokoya ko rappeler ya koloba keno ba audio eza ya Suzi Bandu oyo a regretta aloba makambu oyo ya no salayi. Tiko bobo sana keno ya no ndenge azana quelque part yepa boma mutu. Aboma mutu. Bilo bokalisi ko boma mutu soki obomi mutu akena sa mabele mutu avanda ka boye ya makileza makasiti. Soki pe yango pende retour boye biango bobo sani soki yango pende retour boye na yaya toke nango boye tokende nango boye tie ya no ko yebisa bango botika bo pointer kombo a Bellevie parce que ndenge azawana elle est sans ignorer ngana ko yaka ko rappeler bino poka ka 7e bagarre ti lelo aboya ko bibisa ba audio ya Suzi Bandu oya loba pour Suzi Bandu soki nini pardon bozola dans la grande famille bon aimer vidéo bo partager ngai be mission na ngai ya nazo ya te pona ko se moquer na passe ya soit disant ya no nga nazo ya ko sala émission pona ndenge bango bazwa ko toucher kombo ya Bellevie soit disant Bellevie keneki na ndako nganga Bellevie ndazo abwakeli maladie Bellevie boy parce que moi je viens kaka pona ko rappeler bango que non ya no aboma pe mutu Suzi Bandu akenda na sa mabele a occupé ko zoka pe retour on attend soupe moweyi kuna kenda zanga kimia Sko ye ya no azo atan ya ko benda batu na ye matoi ya bavanda kimia tokei bino bosakana kana bakomba ngo tozala kaka na munoko na biso nzambe retraite intercession prière veiller soki jeûne prière tozala ngo na minoko yaya bomoni nzambe to sambelaka so ngana loba ngo tout le temps ici na ba émission na ngana lobaka soki ezaki ke non ndenge to tanga kombo ya nzambe ndenge to lobaka prière to opesa ba verset biblique ba chapitre awa ebele awa soki ezaki ke non kanda nzambe penza otangi kombo ya nzambe na buzoba ozui gifle mbele to lobela ngo te mais to tanga ta kombo ya nzambe wana te. Moi il m'arrive des fois na yoka soni peut-être ya keno outi église oye osali loko moko ya mabe donc na banga na zakana na yoka mabe ya koloba corps de Christ na sali boye mabe na cholisi kombo ya nzambe mais toza bato
parce que tokotikalaka jamais parfait ou encore parfaite tant que tobando sambela toza batu toza na mai na makila, c'est-à-dire que non toza basumu ya tango nyonso. Mais lorsque tu as ces craintes là, ozana crainte wana na kati na yo nde bandeli ya maele, parce que nzamba linga ke no crainte ata wana ke kozala na kozala on dit na okyo lobani kozala voiture sans moteur, donc o réfléchir même pas. Tant ozwa ko yebisa batu ke no azalaki na retraite, azalaki na nani ya mutu ya retraite, mutu o asambelaka ata ke no tozana ba rando, même pas rando, tu as un sur les réseaux sociaux na YouTube pour la kolukata moi $10, moi $5 au somba lipa yaya toye banaka à travers koloba, toye banaka ba niveau, toye banaka parce que ya notam besoin ko informer ba tuna ko chola ko ndima na ete na ko chola ko sambela na ete na ko chola te loko moko te, mais atikalaka jamais ko marquer batu na kimo bonzambe na kati na ye. Parce que mutu o azalaka na bonzambe na kati na ye omona ta azalaka na pardon na kati na ye et puis azalaka na amour. Bianca awa bakataki nani machette nani ya no alalaki na prison. Boye baka Bianca ndenge azawana ti lelo ndenge alelaka. Est-ce que boye baka je sais pas trop parce que Mikolo na osolola na Bianca te. C'est comme si atikala peut-être ata na handicap moko boye na loboko. Nani ya non. Justice salema te. Ba meka kale moko boye uta soki wapi tozo yeba te. Kenda etikala ka ndenge etikala wana. Aza mutu te, mutema ye sala pasa zolela butu lokwa moi. Jemima ibele oyo akutana na ye na restaurant, ceux qui na restaurant na nani na supermarché. Ba vidéo ebima na yamba Jemima awa. Siko mutu abongo bolinga oya kovanda na ba plateau po na kwa kolobela batu soit 10 ans. Nga na place na bino nazo ka soni. Na place na bino nazo ka soni parce que cette dame là a tika ko na okyo bandeni ko défendre la personne atikala ko défendre ki bo mama te ki bo mwasi te. Ya no atikala ko pesa respect à basité tant que artiste et comédienne. Atikala ko pesa mwasi valeur te. So tali belle vie ndenge azawana a pesa ka mwasi valeur. Lorsque je dis que non belle vie a pesa ka mwasi valeur, otali musala salaka, otali savoir naye, otali vie otali social ndenge ya vivre na batuna social, kotala ba orphelin, kotala banani, kosunga tout o ndenge azalakana. Belle vie a pesa ka valeur ya mwasi. Alakisa mwasi que non mwasi oki ozala indépendante. Mwasi oki ko sala bodo avec belle vie ozo sentir que non, yango moni ata que non ba ministre, soki ba ministre, ba député ba bengiye. Batali balobi te oyo azanani aza mwasi moko oyo na kati ya société akobakisa implice boye bisanga. C'est qui la dame? Ya no. Valeur nini oyo tombola ki penza ya kibo mwasi ya mwasi. Valeur nini tant que artiste et comédien. Valeur nini oyo apesi batu. Na carrière na ye artistique. Valeur nini oyo apesi to olobela na kibo mwasi penza. Parce que lelo mwasi akoma lokwa mobali koluka. Moi ça comment donc autant la personne dit ça va ba apprécier payo ba inviter au quelque part ba dit que non akoki ko ya ko défendre mais ba ya non na baza basi moko ba pesa ki pe image ya mabe ya basi ya théâtre na ba peut-être na ba autorité. Alors bino bolingi to kene ne mission boy to kenango boy tokenango boy parce que soki tobi to tia belle vie wana to chepe ya no wana malgré que no ya no za mukolo et pas belle vie société ou encore gouvernement ba ozo belle vie parce qu'elle a beaucoup de caractère azala ba critères à bien o azo remplir et non pas ya non. Ngana zolo ba na sens que ya no ceux qui sont disant benga batuna yo benga batuna parce que je sais aux un moment moko ya maladie aux a besoin de repos aux a besoin d'attention te ya koloba ke no réseaux sociaux ba matiso miniature boy
Ngai na ça qui déjà émission moko na répéter en lisusu. Na zongi parce que bazo toucher Belleville na ndenge moko ba accuser Belleville na ndenge moko yango te. Est-ce que boza na ba preuve? 4 ans soki 5 ans oyo télé si abanda ko finga Belleville. Mais yaya ata balobaka ke non aboma télé si asala ye mabe. Yaya peut-être na moment oyo abanda ko finga Belleville peut-être nga sala déjà mabe. Tango atika e 4 ans 5 ans toke kutu 8 ans to lobata 6 ans yango. To baka sa 7 ans parce que Bella production eza na 8 ans. To loba 7 ans. Azanga kimia na ba plateau nyonso oyo ye télé si aleka avanda alobaka kombo a Belleville. Problème eza nini? Oyo aina muninga na ye na niveau oyo ndenge façon bimaka pona kwa ko finga pona kwa ko salir Belleville. Belleville asala nini? Abomela ye mutu. Ten. Belleville sangisa ne mobali ten. Pour rage oya yaka nango eza rage peut-être ya basi o bazaka na sans maîtrise ya keno mobali na zeli mbanda mobali na bimina fi moko boye ya ko se comporter na ba comportement mo parce que ça moi si mususu boye yebi keno mobali na sai boye a na maîtrise de soi na maîtrise de soi no moni pe c'est respect mais avec qui avec nani ya no oyo façon oya bimaka on dirait basangisa mobali mais basangisa mobali te boye bisanga pour continuer nga na osala émission ti bango bakotika ti ya no ko yebisa bango ke no botika ko matsanga na miniature botika nenga pe na kotika parce que nga na bando yaka na ba preuve ya ke no tala boy ya kolakisa mabe na ye na tango na osala ngo ezala pasi eza bien te e na osala ngo na mutema te na oloba ngo kana munoko parce que ezo uta na mutema te ezo munoko kaka nde ezo loba mais mutema na nga na sana problème te. Mais je vais juste ko aider bango ke non ya zobela le quoi bango bazo ya zobela au lieu ba pesa ye kimia bango ndesko balingi ba boma ye avant na bilobela na bango ya ko pointer kombo a Belleville tokei bomoni sikoyo ya no yoka biloko bazoloba pona ngai na yokeli ndo mawa ya kotala âge na yo on mérite beaucoup de repos il faut en repos ebelo la les belé réseaux sociaux kutu kokota ngote pour réseaux sociaux on nde memeli ba problème yo yaki na réseaux sociaux oyaki na rando oyaki na bitumba oyaki pona ko signer batu en réseaux sociaux il faut oyeba ndenge ya kotambola place nyonso oyo okoya ko osala eloko moko ya mabe oye na rage moko boyaya okotutana borate bozoete azaya nzambe na ya nona Belleville nani azaya nzambe bango nyonso mibale bazaya nzambe mais so to bit bon wana peza na okota penza te mais so to bit to loba ya koloba ka ke no to sa ki Congo sa to longola pe ata ki Congo sa yango to za vraiment vrai ya beza bima wapi yango ko ya kolongola ka ko ya ka kofinga ka batu ndenge ya no na bino yaka ya mutu nyonso aza ya mutu anzambe biso nyonso nde toza boye ka ndenge nzambe akelaki biso tu tokolongola kutu te nga na koloba te ke no aza ya nzambe te nga na koloba aza ya nzambe maintenant il reste maintenant à savoir loko aza ya nzambe parce que oya nzambe ayeba ndenge atambulaka ya no benga batu na yo yebisa bango ba arrêter vite fait ba arrêter po ndenge eza wana ba audio septième bagarre botagelenga ta septième bagarre suzi bando akenda na sa mabele na pasi na souci ya camarade bolia bomela nani ye ya telesi moi mususu azalaka keno bobomi bokati ye mutu mususu azala bokati ye vie avant bino bokati si mutu soki bobomi akendaka mbala moko esi longtemps keno nzambe nana kateli ye mikolo te bino bokateli mikolo na sa moi bino bokati keno mutu wana akendaka te molimo ne telinga na kati
moninga mone telengana ezozela ti jour peut-être nzamba atia jour ya ye kokufa. Et lorsque nanu keno molimo nezo telengana yo peut-être que no yo zaka muto mabonde li otambola kaka na sanctification hein. Ba mabe o ya no sala bozu yango bokundi yango siko boye bozu belvi botie wana mabele pété na bino te ya yo lekate. Moi je vais vous aider, peut-être moi je vais aider ya no ya koloba keno abenga batu na ye wana atika ponga kutu na okena ngo bien bosala peut-être ngo bozwango ezala peut-être keno ezaki na ngambo ya Belleville Kamboyo. Tolanda aimez partager la grande famille bako moko ne ba osunga ete Vous savez quoi? On m'a dit la fille à Zoloba. Bavantier va se mêler la savoie. Mon YouTube. Mon YouTube est bicolongo la batumaïle franchement. Yo habite que non. Ma pasteur. Ba démon so peut-être ba sambela batu ba démon bazolonga bazobima ka makambo ebele wana asambeli mutu et tout ba retour. Et ba teke ne ke na pe pa bana. Boutika soki soit disant moi na pasteur ngani avanda pe mana yesu kaza wapi yango avanda kimia. On a pasteur se comporta kandenga zibande ko se comporter ko ya ko lata muninga no mwasi kutu muninga no mwasi teleki na o lati na soni za tate o lata Belleville on dirait likambo mona pa moi o moninga nzambe kaka pardon abi mwana pasteur ya mwana pasteur fingisi pasteur. Et ça logique parce que c'est la chose qui est comme la chose à côté il y a qui makasi il y a non à la représenter la suite pour faire les poids pour le qui puisse sur la paix qui a suivi la trouvé dans ma yé la PC pour faire amour montage c'est ma vidéo Kevin moi la maman de la paix a filmé puis on a y a non sur un montage il y a autant que Kevin a fait sa maman si bisou, il y a un autre pembe dans le chemin. Si même ça joue, il y a un autre la table, va faire la table. Ya, le problème c'est quoi avec vous? Au moins ndenge zawana bo sunga pe soit disant ya non na bino yote. Bo sunga ete, bozaki bato ko sala analyse te. Ce qui peut-être bomoni analyse boye bokomi koloba o eza ya eza boye intelligence artificielle ya soki boya kanango bolobi kane boloba débat wana ngama BBC na ngana yati ngama BBC na ye po anini parce que bo déborder ya koloba keno bo tangi pe kombo Belleville akenda ki soki wapi yango kuna sala ki ya bozana ba preuve nde loko o esali keno ngana tika bino te ya no asa nini abenga bino na kombo na ete na ba plateau parce que ndenga zawana elle est souffrante to matato kita elle est souffrante na maladie azanango azana besoin ya repos azana besoin ya repos siko pourquoi bino bo salele ba analyse parce que lorsque boya boye na kombo na ye boya on dirait bo se moquer boye mutalinga boma ba ki koluka na matanga ya nani ya mais bobo sana pete no suzi bando akenda na sama bila za pe na makambo akufela na kombo pe ya nani ya no na bino yut botika ya kimia ko amela kisi ne soki attention soki bakotise na kisi attention soki nini yango na amela ngo na kimia manzambe localiser ye po eko simba te et si longtemps que non elle est souffrante bino boya na bakombo abato ya koloba que non bango nde babwakeli siko boye bisanga
soki babwakeli ye malade, ok, toke nango, c'est juste une question. Babwakeli ye malade, na minute oyo bazwi nini? Soki bango nde babwakeli ye malade, na minute oyo bazwi nini? Parce que lorsque ya ano abanayi koya kofinga Belleville, azofinga Belleville, azofinga peut-être na dinana. O bato mosusu balobi ke no ezali su dinana te ekomi Belleville. Ntango abanayi koya kofinga Belleville, aofinge butu lokwa moi. Belleville abanayi kaka kopela na bafilme. Bafilme nde ezokota butu lokwa moi. Bafilme ezokota na Belleville télévision tolala nzala te. Wana déjà ya azofinga ye. Siko lelo peut-être ye ya ano peut-être moi maladie evandisi na se. Belleville nda sali ye bongo, Belleville nda bwakeli ye maladi. Siko Belleville azwi nini? Azwi chance nini azwi? Soki asali, nazo ye bate bandeko. Moko to ye baka biloko tozoloba. Moko to comprendra to ye baka biloko tozoloba, to réfléchissera loko bato. C'est juste parce que les réseaux sociaux oyo mutu nyonso akoma na yeso ki conseiller, mutu nyonso analyste, mutu nyonso so ki réaliste, so ki nini nazo ye bate biso nyonso toza na boîte moko. Po ndeko vanya na reposer peut-être deux questions, trois questions aux ala chaos parce que tu es limité na babiloko mususu ozo ya koloba. Babiloko moko banal ya koloba keno tala mutu biloko zoloba. Belleville ko sala ye ya anoni to yebi na sa moi oyo peut-être babomaka mutu peut-être asala na bomie peut-être pour na zo chance na ye. Ponga na zo mona eloko Belleville ko bomé akobwaki la télé si maladie te na mona na nini yango. Télé sa yawa a pertiba a finga 6 ans mobimba. Mais Belleville était toujours debout. Belleville était toujours debout. Bino bokanisi na 5 ans nyonso oyo 6 ans 7 ans oyo nyonso télé sa bimaka koya ko finga Belleville mataki tai Belleville azo de kalaba plateau. C'est parce que to vanda ape kimia. Bino boyebi pe combien o Belleville pa kutana nango. To vanda kimiat. Belleville pa kutana na baka ebele ya santé. Et ça peut-être que non, elle garde ça pour elle. Et azo comprendre que non monde na zeza monde moko trop glissant et ça trop glissant moyen moyen kana nini ezate na mi bate la kaka. Donc ndenge boza wana bozo reconnaître na sima caméra bozo finga bozo sekaye soit disant que non azui parce que façon bana ko bima a ko ya ko tonga ko finga ka bato ye yango wana azui di futi nango mais lorsque boza di boso caméra bo bimisi on dirait boza na ngambu na ye mais na sima caméra bozo seka que non azui te ba kamango ndenge kindakat flatterie bo flatter boza vrai te boza vrai te parce que na sima ba caméra bozo ba aleki sakipe o eza ba retour o eza karma bolo bangot bolo bango boye bisanga siko na ba période ana nyonso oyo ba soki ba période ba ne nyonso ya banda ko finga Belleville et que Belleville peut-être pe pour mabe moko ekomaki bolinge bo reconnaître que no ezaki yende muto abomaki Belleville po asala ngo pas souzi o basalela kutu na souzi théâtre yé telesi parce que c'est juste une question na otuna bino ba ne nyonso soki 7 ans mobimba parce que a joua pe na bella production a joua pe moi salaire na ya kitoko a lobango ba ne nyonso afingi Belleville to lobaka ke no Belleville azukutana ki pe na situation moko ya mabe. Boninga bo reconnaître que non ezaki ye parce que vinenga bana ko bima poto moni Belleville place à lobby mabe ya télé cité pour fin à lobele mabe à salé mabe. Bandeko, allez-y comprendre que non les karma aussi existent, non? Allez-y comprendre. Bo sungaye na ba émission te. Bo sungaye na ba émission te par contre que non botika komone na émission parce que ngane na zabwe na sa ki émission ka moko ya koloba ya ko confirmer et la dame elle est souffrante hein? Alors je compatis ya koloba ke no toza bato ya koloba ke no nzamba biki ça et tout to mona ki ataka ndenge ya kana ki elle chante na e wana c'est bon
Et nasukaki wana na bia et si la personne elle est souffrante na ya bando ya ko sa ko vandele moi je suis pas du genre ya ba si bazanga mitema ya ko vandela muto azobela boye bo bandi ko chai na miniature on dirait likam. Mais na bimi lisusu c'est parce que na mon on dirait bozo comprendre vite. Boza bato bien te na pembeni yango ya soit disant ya no na bo benga ya no. Moment azo traverser ça moment et bino ko vendre la batute ko citer à salier mabe Bellevie à salier boy non il faut arrêter ce bateau il y a sala mabe pourquoi vous pointer Bellevie ku tunenge yazana a considérer kana yete amona ke penza el chanto penza ya mutu penza o penza el chanto akena yi wapi na toyebi pete biti nezaki ke non aboma Bellevie ndenge bande ko ya na ba mafinga na ba histoire moko ya faux ko ya ko pakola Bellevie salité lokola moni ke non makamde ameki na ba sens nyonso apesa ba kombo boye mabe aya na ba histoire moko ya ko sali mutu mabe mais à la fin des comptes il est a eu retour moko boye allez-y comprendre la grande famille botika biso toza bato ba biloko te alors et sali propreté il y a hier soit disant il y a no azobe la boya koloba ke non Bellevie non il faut arrêter bo compatir na ebo matise na ba miniature te ceux qui 2-3 personnes ata ba kobima ba o baza sans cœur ya koya koloba ke non azui e mataki boye e kitaki bo zapper bango parce que ceux qui bo zapper bango moko pe matière na ba olalisa bino bo protéger soit disant ya no wana monsieur boye kana komba Bellevie ngana koya ka boye na ekande na bimi boye. Et lorsque na bimi boy, c'est pour dire aya non abenga bino aebsa bino ke no botika moment zo traverser nzamba mona e azana besoin de repos la grande famille nakomi nanga ko chiter na obi obi total ki 13e épisode le total 14e. C'est qu'on a bien adaye muto makasi akomi ko kima bongo mbangu bongo pema bongo nini yango ye muto makasi mon kilio sikoyo yo peste fi yaya boyebi ke no basi ya bongo baza oso longo li déjà deuxième troisième complication ku fakate ye wana akei na mona ba biloko bongo neza esprit moko za na sima no zuyo ka mayeli pour c'est pas normal yekutu 2 3e akufira mususu boye akenda tina 5 ya longola kakaka na mobali yango pe na suka nango babala nite aye ko se retrouver bali à côté na ndako libala bala yo c'est un bon conseil hein yango il faut toujours ko sambela pour na Bellevie hein ba fille belé ba okuta na baka o ya Stéphie botala eza Emma la fille place yango nani Stéphie akufaki innocente akangami bakangi po akufaki na ndako na ye chance a expliquer ki pe Nikita que non elle est enceinte chance parce que Nikita a ko dévoiler ngo pe donc akene ko longa temps ba sa pe autopsie ba ya omona asala ki nini alongola ki zemi ya nani déplace ba kokanga oyo ada oyo Joël la femme. Qu'est-ce qui se passe? La femme. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, tout s'est fait Koufi. Joël, c'était fait Koufi. C'était fait Koufi. Joël, c'était fait Koufi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini, ngakutu nakanisaki Joël ndenge azopekisaka ada o mbali mususu akolinga Bellevie biko binisa biso nga deja mbala moko nakangi na bi ata mususu Stéphie akobimaka na Joël Bella ozwaye te alors il y a quelqu'un qui a notamment sous Joël à Colinga Stéphie et peut-être voilà c'est grave hein
bandeko ya basi bandeko ya basi omoni na monde ya lelo neti na siècle ya lelo yango makambo yango ya kolongolaka bazemi ezalaka kaka nayoka makambo okala bana basi boluka mbongo ti boluka mbongo mobali asa nini aya kokuta oyebi koluka mbongo tu es indépendante et tout moi respect bon je sais pas bosambela pe volonté ya nzambe mobali nini yango kobala mobali nini yango kobala nzambe ake kaka boye yo bazoni kaka yo makofi koto mpo ozokende komitandaka mpe na mbetu basantima yango mpe ezalaki mpe kaka oyo mpenza balobaka 7e bête après les crapauds mobali yango asala eloko mpe eloko te liwa moko ya bonyama mpenza la grande famille tokutana air moko bolimbisa pardon bisous là-bas BBC, ouais, BBC. Analyste à Mayele, au finger tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes ils adhèrent. Tokolo babole, les so qui m'abaissent, so qui bien, toujours clair. On répond doux sans insulte, on reste debout. Copé ça n'a pas argument, na esprit à développement. Toko beta mondialelo, na français na lingala moko zaliwapi. Yemba na biso, BBC mpoi, tikali kambo. On analyse, on explique. Toko beta sujet pèse, rien de chic. Mpoi azalia wa mayele ya mabete solo ya motema kaka on analyse, on explique. Toko beta sujet pèse, rien de chic. Naposa boyoka yango, naposa kotala lisusu encore. BBC.